Et l'on est motivé qui dans la mission Roger Bakal, Jésus sous-souté, tout bien na comme ya aujourd'hui. C'est quoi la motivation au yeko comme ma à constater que comment Jésus wana et ko signifier ma bête le lingini. Na bibo, bango bazolo baketo bien asoto tanga komba Jésus te. Il faut tout ça là Adonai na Yahvé. Yahvé Yoshua Hamashia. OK, c'est une bonne chose. Je m'en disconviens pas, je ne refusais pas, Papa Chic. Mais la Bible me dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. 10. Enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ma commune en Zambelobi, kombo Yesu, eza likolo yaba kombo nyonso. Kobana likolo ngwa, est-ce qu'il y a yemo tata tati. Donc même yé tata ici kaza, kombo Yesu yati. Donc kombo Yesu ya likolo Yahvé. Dans le ciel et sous koyaza, kombo eleki ba kombo tout, et kombo Yesu Christ. Dans le ciel, kombo Yesu eleki ya Yahvé, eleki ya Adonai, eleki ya Yoshua Hamashia. Et puis on repasse sur la définition, il y a Jésus et Jésus-Christ. Ah, Papa Chic. Christ. Oyo tozo benga, Jésus et Jéwana, je suis Ewana éternel, Eswana seul, Iwana unique, Esasuka sauveur. Je suis éternel, seul, unique sauveur. Nakosi. Wane wuti pa na yo. Siko ngalo ba iza. Ko na yo quand on a la Bible était. Oyo kango peta. Problème ezali lango ba otanga kombote. Mais c'est le nom. Parce que derrière les noms désignent l'identité d'une personne. Or, derrière les noms, il y a un esprit qui accompagne ces noms. Beaucoup de na bango, beaucoup de pona bosangani, ya koloba ete, baluka ndenge ni toroy ko développer Congo et puis kolonga makambo za na est. Mais moi je dis la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 30, premier verset. La tanga na kombo na Jésus Christ. Amen. Malheur dit l'Éternel des armées. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. C'est pour accumuler péché sur péché. Et qui vous a dit que Nzamba dans la qualité de c'est Nzamba wapi parce que kulutu nanga chrétien maman na biso mususu na moni na kati wana aza mutu ya kabala kabal juif bande ko nanga mususu na moni na bato église des noirs. Il s'agit de quel Dieu? Parce que bande église des noirs balobara que Jésus Christ azanzambe ya minde la za ya bisote. Bon, yo ye na foi chrétienne pour imposer Jésus Christ pour faire asseoir Jésus Christ. Na kati rassemblement wana, il faut parler quel langage. Donc ça signifie que c'est une alliance on nzambe na kati zate, ce sont des résolutions on nzamba zate. D'office, il sait nzamba ose reprocher le quoi un enfant rebelle. Est-ce que le pays comme le Congo et qui cause la résolution nango to stabilité to élévation nango ezo senga bato ba sangana ba ecclésiastique ba sangana na ba chef coutumier? Non, c'est faux. Mobutu avait dit s'il faut signer le pacte avec le diable pour mon peuple je le ferai. Soka signaka to ça appelé. Pourquoi pas kulutu nanga azwa kita ya ko sangana plus naba chrétien vrai authentique entrer dans la prière quand tout n'ensemble la volonté parfaite de Dieu par rapport à notre pays. Soit qui pensa Congo pene fallait que le développement na ba chef coutumier topé guerre est ko ko sila na nzela bande ko na biso wana ba coutumier et loko ni ne manka ki bango ka place ba ADF baza ba M23 baza ba bitina ta banzoi. C'est ce qu'on appelle le kimisme. Alors, on a quatre kimisme et zola telo komoko. Elingi koloba que bato basangisi banzambe pour na osena nzamba solote. Donc, ndeko nanga baka na comprendre que azana influence te ya kubenda bato wana vers le christianisme, mais bato wana ne babenda ki. Ni ne ko tindolo ba bon moto na nzambe. Pasi na motem. Parce que moni Papa Chic. Moni na le kabo. Kulu tunanga kolobelo moko sokati na makasi ke faut ba église kufa. Et comme à l'école. L'école, il y a te former sur le christianisme.
Non, c'est faux. Ponani. Mais Église. Le jour où Jésus-Christ viendra, il y aura étudiant. Mais motolan Nzambe. Bien sûr, il y aura étudiant. Éducation musupe sur une école ou une église. Mais ça revient de même. Ça signifie que déjà dans la carte, il y a une église. Tu peux savoir ce qu'on appelle les enseignements. Ok. Spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazo telekana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida nzambe ateliso na ye awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola yango na banani. Orphelinat Vida. Isikala bazozwa bana o baza orphelin. Botana nzambe shalom bisika nsubizwa mibino awa nazali na orphelinat Vida na yaki na bapashiko pona kotala penza si réellement si makambo toyokaka mama Emily Set Mainga existaka. Mais quand on est venu, on a trouvé que c'est vrai. Surtout ça la bolam livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso kosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que eza eloko nzambe asengi nga na yebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas ba provision était tout autour de moi. Nayango, soki olingi osunga benga biso. Na plus 1 64 75 33 43 10. Topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusuté, nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisaki ba oyo, ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba avion ba kenda partout, ba délivrance simbate, boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki, bino moko bo tala ba témoignage. Frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse abonde pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo sebandasa nanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc ba déclaraki mwana comme handicapé à oloba te mais tant na ye ba ko papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komoloba na ye ko témoigner moni na nzambe ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda to réponse na zaka ba régie na raison moko ezata na sens te lelo na koyi moi c'est sengo na zu mokanda na zu pe musala donc on a témoigner moni na nzambe Ozana wa sai na bomo na nga to kana nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse prophète TV na YouTube dans un bino na moto. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino.
napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Mbote boze ebele bokotala biso mokili mobimba nalingaka ntango bokonsomaka biso awa na chez biso télévision. Un grand merci à mon sponsor Jésus-Christ Nazareth parce que y a des sponsors ya yambo awa na chez biso télévision. Un grand merci na batutu ba consomaka biso na ba province, Europe, Amérique, nzambe apambola bino. Merci na Maman Emily Seti Mainga mwasi nzambe na motema malamu na yo ya kosunga bana bitike oseli banka bamba na orphelinat balia bambe na balata kasi alobi akokoka kozwa mokumba oyo moko te na yango aza pe na besoin ya moto nyonso oyo atolisami na motema ya kosunga bana bitike oyo ata na loso un petit rien abenga ye na numéro na ye aya kotala bana bazwami bongo na commune ya Kisensu. Donc soko bengi bakopesa yo ba précision nyonso concernant adresse. Un grand merci na Chris pour la prise de vue du côté réalisation na komona Ndeko Elias na moni Lilige Mosolo. Un grand merci aussi à Lydie Moukadi, ma femme. Un grand merci na batutu balingaka chaîne oyo chez biso télévision. Maman Mado Seti nga bengo Seti parce que c'est la famille Seti. Maman Mado Seti na pesi Lydia Seti Mbote na pesi maman Angélique Mbote. C'est ka ozwami yo talaka biso na chez biso télévision. Mbote pe na ndeko Jerry bongo mobali ya maman Emily Seti na pesi Mbote. C'est ka ozwami Mbote pe na ba oyo nyonso balingaka biso te na pesi Mbote na o préciser na pesi Mbote na bato mitema mabe na pesi Mbote na bandoki na pesi Mbote na bato oyo balinga kosa bato mabe ba progresser te musana monka keto na pesi bino Mbote to pensaka pe na bino bokanisa ke bino to pensaka na bino te Mbote na bino bato mitema mabe bato na motema likundu Mbote na bino bandeko ba bolingo lelo toye kolobela nini kasi toye kolobela mai makoleka entre Roger Baka na bandeko etonga mususu oyo basangana ki po ete basangani pona nini pona koluka nini toye bango lelo toye baki teke évangéliste Roger Baka pe na bato église des noirs basolola pe bakoko sala projet ensemble biso to bato bana nous sommes des chrétiens tant to mi bengi ba chrétiens et c'est ngali to za la paix exemplaire est-ce que nzambe nde a dénoncer ye na mayenyo se bimi bato moni ba photo to moni nyo se bimi nango na bengi moko ya basana nzambe évangéliste Elonga ya lobi okanga munoko te alobi esengela loba apesa ba précision concernant lisanga wana moto na nzambe mbote papa Chic Mokati mona kala tant bato ba ko benga ngama mais oyamba ko évangéliste Elonga te po nini leo na yambio ke faut c'est bon te débat na kiti bon moto na nzambe to moni kulutu na yo Roger Baka waza idole na yo. Donc à Yambi na bato église des noirs asali lisanga mais yambo tout sambela pour na moina bandi mabe to sambela. Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, merci pour la grâce, merci pour l'opportunité que tu nous as accordée. Du début jusqu'à la fin, le cher Saint-Esprit soit au centre. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Lena utikolo baki kulutu na yo, idole na yo évangéliste Roger Baka. Maya ko sala to moye ba photo na bato église des noirs. Yo reprocher nini? D'abord, c'est une personne que j'ai beaucoup d'estime et puis je respecte. Je respecte toujours et puis on a respecté Kaye. Très bien. On a reproché na médiaté. OK. Na signe ya politesse. Voilà. Et puis ba valeur na zanango pona ye. Sauf que la Bible est occupée qu'on reprocher, topé qu'on recadrer n'importe qui na angle nyonso. Donc, si il y a une question, ils ont dit que na makomina nzambe, Biblia penza et koyeba ko recadrer biso. Moni makambo o ezoleka ya kulutu nanga Roger Baka na bandeko ya église des noirs. Basali, je sais pas si c'est mixage, brassage, association, je sais pas. Ce qu'ils animent. Mais au moins but nango ezali pour le développement de la République démocratique du Congo. Salan le gonayo kulut na yo Roger Baka reproche na o nyoso uti koloba na bandeli koloba na reproche de konanga na médiaté sauf que na otanga ni makomi na nzambe sunganga zo banga ko reprocher na sina respect ya respect mwinte ko na respect pona reprocher bien fona kutana nae
wana penza na reprocher facilement pour monter au bon émission lelo t'es na bonne émission t'es marambona ngina le plus important Bible ndeko iko reprocher bon to cha Bible ndeko reprocher kasi bokutani na bango bakutani pona bosangani ya koloba ete baluka ndenge ni toko ko développer Congo et puis kolonga makambo eza na est mais moi je dis la Bible nous dit dans le livre de Isaïe chapitre 30 premier verset très bien la tangi na kombo na Jésus Christ amen malheur dit l'Éternel des armées malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. C'est pour accumuler péché sur péché. Awa makomi na nzambe zoloba mawana na bana oyo babengaka bango batomboki. Wana verset nini na Isaïe chapitre 30 premier verset. Très bien. Tango to bengami batomboki pa ya nzambe elingi koloba ke to tiki la loi de Dieu, to tiki la volonté parfaite de Dieu. To komi kokota to komi komema nzambe na kati ya volonté bengaka la volonté permissive. Malheur aux enfants rebelles qui fait des alliances sans moi. Boyo kanabo sali kamobe sans nzambe na kati. Et qui vous a dit que nzamba za na kati te moto nzambe? Na oyo ba nzambe wapi? Parce que kulutu nanga chrétien maman na biso mususu na moni na kati wana aza mutu ya kabala. Kabal juif. Bande ko nanga mususu na moni na ba église des noirs. Il s'agit de quel Dieu? Parce que bande ko église des noirs balobaka que Jésus-Christ Azanzambe ya minde la za ya bisote. Bon, yo yé na foi chrétienne pour imposer Jésus-Christ pour faire asseoir Jésus-Christ na kati rassemblement wana, il faut parler quel langage. Donc ça signifie que c'est une alliance au nzambe na kati zate, ce sont des résolutions au nzamba zate. D'office, il s'est nzamba ose reprocher le quoi un enfant rebelle. Il s'est rebellé contre la volonté de Dieu parce que asali boyo kani moko oyo nzambe na kati zate, c'est pour accumuler péché sur péché. Au Sangana bato ba on dit Jésus-Christ de Nazareth na raison ni. Est-ce que le pays comme le Congo et qui cause la résolution nango to stabilité to élévation nango ezo senga bato ba sangana ba ecclésiastique ba sangana na ba chef coutumier? Non, c'est faux. Mobutu avait dit s'il faut signer le pacte avec le diable pour mon peuple je le ferai. Soka signaka to ça appelelo. Le pays comme la RD Congo est sengate, tous les batouba na kata spiritualité négative, tous sangana bango, pour tout ça la unification d'esprit, pour te faire réussir le Congo. Le Congo c'est le pays de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi pas kulutu nanga azwa kita ya ko sangana plus naba chrétien vrai authentique entrer dans la prière quand tout n'ensemble la volonté parfaite de Dieu par rapport à notre pays. Mais ici vous savez nous avons combien de chefs coutumiers? Dans toutes les provinces, il y a des chefs coutumiers. Dans chaque province, il y a des tribus. Dans chaque tribu, il y a des chefs coutumiers. Qu'est-ce qui est un ministère à chef coutumier? L'ex-président de la République à Kalajov, Kabila Achara Yangoana. Ministère, mon besoin, ils ont géré mon chef coutumier. Soit qui pensa Congo, il fallait qu'ils aient développement dans chef coutumier. Topé guerre est que aussi la Nzela bande konabi so na coutumier. Et là on est manka qui bango ka place ba ADF baza. Ba M23 baza. Ba bitina ta banzoi ba bengana bango mwana nseme abetaka bandikati mbudia Congo bilo soki affaire ya budia Congo bandike baluka ba bombe baboy kotekela biso minduki baboy bapesi biso embargo ya babakisa biso inane ya embargo to kosomba arme te bazo mwana nseme azo bandika na ye bakina c'est simple. Est-ce qu'ils ont sangana le christianisme à Eya? To sangana, c'est ce qu'on appelle le kimisme. Alors na kati kimisme ezo la telo komoko. Elingi koloba que bato basangisi banzambe pona osela nzamba solote. Donc ndeko nanga baka na comprendre que azana influence te ya kobenda bato wana vers le christianisme, mais bato wana ne babenda ki. Ni ne ko tindolo bon moto na nzambe. Passi na motem. Parce que moni papa chic. Moni na le kabo. Yana bato belé. O ba croire na ministère encore apesanga na ropo bungisa bango so bana molimo santé soit foi na bango za moké idem avec kulutu nga Roger Baka isana ba tebele balandaka moindre erreur so ya côté na erreur a bungisa ba tebele alors a moko za passi et na ko se permettre te diable ya a infiltrer sur na carte le christianisme et puis à faire asseoir makambu na ye et comme logique to so ngana mission moko boto sala na yo olbaka ke diable azo préparer à sangisa ba religion nyos to ba été Roger Baka a kokene déjà na
makambo yango azali to azokende nazo parce que akokende malema parce que tout le monde qui balobi bino nyonso ezala musulman ezala kimbangiste ezala chrétien biso nyonso tosamelaka nzambe moko oyo akela likolo na se yemei mais en vrai dire nzambe yango kombo ye nani kasi nzambe yango na moto akobenge na kombo ya lingeli ndenge roger bakabengi josua na biboye bango bazoloba ke tobenga so totanga kombo ya yesu te il faut tosalela adonai na yahvé Yahvé Yoshua Hamashia. Ok, c'est une bonne chose. Je m'en disconviens pas. Je ne refusais pas, Papa Chic. Mais la Bible me dit, dans Philippiens chapitre 2. Et puis, on reprend cette définition, il y a Jésus et Jésus-Christ. Ah, Papa Chic. Toke nango bongo. Ah, Nzambe na ngai. Philippiens chapitre 2. Papa Chic, Bible le bina bisobo. À partir du 9e verset jusqu'au 10e. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. 10. Enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. 11. Et que toutes langues confesseront que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La parole du Seigneur. Amen. Papa Chic. Très bien. Makomi na Nzambe lobi. Kombo Yesu. Eza likolo yaba kombo nyonso. Kobana na likolo ngwa. Iska na yemo tata tati. Donc même yé tata isika za. Kombo Yesu yate. Donc kombo Yesu ya likolo yave. Dans le cieux et suko yaza. Kombo eleki ba kombo tout. Ya kombo Yesu Christ. Dans le cieux, kombo Yesu eleki ya Yahvé, eleki ya Adonai. Eleki ya Yoshua Hamashia. Sur la terre, neto fandi awa. Kombo eleki ya Yesu ezate. Sous la terre, na sa mabele, kombo eleki ya Yesu ezate. Et tout genou fléchit par le nom de Jésus-Christ. Et dit que oh, nous sommes à bolongo, oba ange, oba na foba ngudza libosa kombo Yesu. Elon est motivé qui dans la mission Roger Baka, alba Yesu susute, to benga na kombo ya ojo mase. C'est quoi la motivation oyo ko komema a consali constat que comment Yesu wana et ko signifier ma beto le lingeni. Na yebité parce que mutaza mi place pour répondre à la question wana Isaïe et là on est poussé penza et assez la mingi Adonai il y avait tout consort. Mais au moins ils ont comme ils ont monoronine. Jésus-Christ c'est en français. Na chuluba ba ko benga nani. Na yebité nga na mulubate. Na kikongo ba ko benga nani. Na olobelo moko. Eza euti na mo grec to mon ne bimisa Yesu Kristo. Na ba source ya kombo wana euta wapi? Na lingala Yesu Kristo. Lingala ke na lingala peut changer comme la forme mususu. Écoutez, ils ont même comme mais comme na kombo mususu. Écoutez. Elonga en anglais za winner. Ezaka nazaka elonga. Na français vainqueur. OK. Problème ezali lango ba otanga kombote. Mais c'est le nom. Parce que derrière les noms désignent l'identité d'une personne. Or, derrière les noms, il y a un esprit qui accompagne ces noms. Mais c'est non, il y a que non. Elonga. Elonga, ça veut dire que Chilobu. Chilobu. Ok, papa. Bon, si on benga Chilobu. Elonga, ça veut dire que Chamakanda, ça veut dire que il y a une signification. Ah, Jésus-Christ. Christ est Koloba, le sauveur, le Messie. Voilà. Or, na kikongo mvulusi. Monique échanger forme. Échanger forme était. Et comme une signification mususu. Ainsi que Jésus-Christ. Oyo tozo benga. Jésus elingeloba, je suis éternel, je suis. Jewana, je suis. Ewana éternel. Eswana celle. Iwana unique. Esasuka sauveur. Je suis éternel, c'est unique sauveur. Nakosi. Wane wuti pa na yo. Siko ngina loba iza. Ko na yo ka wala na Bible te. Oyo kango peta. Yona tuni soki e wuta wapi. Jésus je suis éternel, seul, unique sauveur. Mais je suis sûr que comme tu na grec et ba le baron sur les significations. Et Osaka na combat Jésus na puissance à Jésus. Au moment où tu lobi Yesu, ngolo ba na français Jésus. Yesu wana tozo considérer yende to ndenge ba français ba considérer Jésus. Problème eza langue te. Problème eza combo. Langue ekoki ko pesa combo wana combo ekoki ko pesa ngo écriture mususu to pe ba lettre mususu mais quand qualité ya kombo wana ils a lokwa na pesa exemple ya elonga elonga en anglais a winner so ba comme elonga ba banda na e mais winner ba banda na i na w vous comprendre w wana o ba bandeli winner na elongo to lobi na linga na français ba lobi vainqueur na tu ba lobi chilobo elingi ko ba ke lo moko
donc oyo alonga elingi obake alonga eza ngo elo moko tu lobo vainqueur tu lobo winner tu lobo elonga eza ka elo moko eza lokola Jésus na linga na Yesu eza kaka sauveur. C'est dans un sujet wana mais si ko sangana ya église wana conséquence nango za nini selon yo et ko za nini selon yo. C'est la préparation pour faire asseoir ce qu'on appelle la religion commune. Ça veut dire biso soto ma osambela nzambe moko oya roya pona ko fandisa antique ko benga na Jésus Christ pona ko fa antichrist donc moto azo telemela Yesu parce que Bible black biso une partie sur l'apostasie boko mona abomination tina kata temple yemo ko roya pena a s'asseoir lokola yende Messi ba komi na niveau ya kolobana yoka ki kulutu nanga kolobelo moko ezokaki na makasi ke faut ba église ekufa pona nini et comme ba école ya ba to former batu sur le christianisme non c'est faux. Mais église le jour où Jésus-Christ viendra, il y aura étudianté. Mais Yesu ayo étudianté. Éducation musupe sur atteindre école aux église. Mais ça revient de même. Ça signifie que déjà na kati ya musala ya église, to peut ce qu'on appelle les enseignements. OK. Tout ça construire ba toute la vie de Jésus-Christ. Alors to roke nango na ndenge kenda na ndema ba na proposition na bango te. Ça c'est refroidir la foi. Oui, mais la pensée au moto kenda na onda kwa nzambe comme la différence au moto kenda ne ba bakenda epa na ye kuna kotanga na université na ye. Et ça différent na moto a ensemble. Moto ko ya kuna meli masanga pa ayebi aina kaina bik aye kotanga. Le reste est maramuna été. Mais ce qui moto aye na quatre ensemble ayebi que na ye na présence nzambe. Na ye ko yo kanzambe à travers basali mais kuna na yo ka ba professeur. Oh bah na connaissance humaine pour pas passer un message c'est rien tu vois comment le niveau on a été tu vois comment le niveau on a été bah qu'on régner jamais comme Jésus-Christ et puis en acceptant que Kabbalah est normal Kabbalah n'ingolo banini balbi Kabbalah c'est quoi selon Bango balbi Kabbalah ezali la science approfondie la partie cachée que la Bible n'a jamais révélée autour ba Kabbalah juif c'est comme ça Kabbalah juif c'est comme malobini biso ne ba vrai ba yuda la reine ba otambolana kulutunanga alobelo moko nazaki choqué abi Jésus a fait Kabbalah c'est quoi azwaki Pierre Jacques Jean à chaque fois Jésus bandé ko déplacer à notre moment misatu pour okende ko pesa bango les enseignements oyo abalaki ba apôtre nyo sauté non c'est faux maman. Jésus prêchait la foule, mais il enseignait ses disciples. Pierre a reçu la clé au royaume de cieux. Ok. Toi qui n'as pas forme pour passer à Kabbalah. Jean a reçu la révélation, ce qu'on appelle l'Apocalypse. Ok, bon, Jacques. Mais mon ton ensemble, s'il vous plaît. Et ça, l'enseignement, tu as tous exemple l'église catholique. Et ça, l'enseignement, c'est la Bible, la Bible, mais bon, on peut avoir sango, prêtre, on va faire la kango. Y'a un sango côté à délivrance, côté moi likolo makati connaissance wana. Y'a le même connaissance ba musulman exorcisme. Y'a on a le bi. Y'a on musulman batika on a Coran. Y'a musulman yo soit ko sambela mbala moko ba réaction. Chrétien ba pimele ndambo a connaissance wana. Quelque part à cause de la raison à moto sambe. Bible lobi nanga to longola te to bakisa te. O Bible lobi. To longola ba to ba komi Bible ba sangani ba bisengi ba bakisa bilo mususu. Bible ba bakisa bilo mususu. Soko bakisa ko na problème na nzambe. Parce que la Bible, c'est la pensée divine de Dieu. Et il y a une face à cacher de Dieu au Baloban où la Bible était. Or, Dieu s'est révélé à travers sa parole. Nzamba s'est révélé à travers sa parole. C'est une révélation. Parce que dit ma Bible était parce qu'il y a des choses que la Bible est taliban des a. Et ça, c'est wapi. Le livre na bango. Oh, bazo lukaba faire ajouter na kati na biso, ça vient du malin. Et où tu pas diable. Et c'est un zambété. Papa Chiki Mukati. Mais ça c'est la pensée divine de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Éternel motoloko langai. Non mona ka ba Coran, ba komango. Mais l'inspiration et l'écriture, ils ont la place utaka. Et ça le quoi la musique. Je peux beau chanter parce que j'ai une belle voix. C'est pas un problème. Je peux avoir la mélodie hyper mélodie mais l'esprit qui accompagne la musique. Il y a un modèle comme nga moto na komi bibili nga na problème té. Mais l'esprit qui m'avait poussé d'écrire. Papa, pourquoi ma Bible faut s'inspirer par l'esprit de Dieu?
La Bible ezalaka makambu o ezalaka langage codé. Et aussi il y a une révélation pour nous comprendre makambu dans la Bible. Sans la révélation, si tu mènes la réflexion, il mène au bunga. C'est comme ça que la Bible et ça manque à révélation. Bango ba ko lo bateki biso photo sangara ba chef coutumier to sangara ba l'église des noirs to sangara ba religion nyonso pour l'intérêt RD c'est non c'est faux. Donc on a tout ça la cas pacte na diable pour Congo qui est liboso. Le Congo c'est un pays de Jésus-Christ. Mais mon nzambe ngana mona mabete soki musulman lobina chrétien ba sangala pour le kuma mboka na biso. Où est le mal? Et comment mabe place nini ngana ko mona mabe moko place wana te moto nzambe. Papa chic. Tant que vous avez beaucoup de temps prière, mais il m'a entendu tapis. Ce qu'on entend tapis. A misi la Sibila l'autre ma bougie. Atumbi chulai. Yo zu Bible. Ce que tozo bengana banguna ba kotela ki bisona est la République démocratique du Congo. Na komwana. Ya alato ya Yesu. Non, c'est faux. Ça, c'est réduire la foi de chrétiens. Et c'est là que biso na kati ya christianisme tout ça sona kondimate, yango to komi ko senga renfort ou talibanda. Non, c'est faux. Le Congo c'est un pays laïque. Laïcité à Congo bandi les lotés. Ceux qui ba chef coutumier bazalaki capable de faire quelque chose pour na mboka comme ba salango. To ke tozonga église des réveils zalaka te n'importe comment Mobutu. Tozalaki groupe de prière, tozalaka même pas na personnalité juridique. Congo zarande. Pourquoi toujours laisser le christianisme? C'est dit à quoi? Pourquoi c'est toujours le christianisme? Car comme vous voyez, ça m'a pour ani. Ils ont raison. Raison ni comme se dérange. C'est parce qu'ils sont dans les faux. Ils sont dans la fausseté. Voilà pourquoi la lumière qui est la connaissance que Jésus-Christ de Nazareth, à chaque fois, ils ont tombé la comme vous voyez, ça a sa lumière naïe, batona ba se pelaté. Et c'est qui nga le problème nanga ya maka c'est ça que de voir la personne où moi j'en croyais qu'il est chrétien, il n'est plus. Si vous battez belé bana simanae. Combien de chrétiens ont Holanda kulu tunanga? Parce que bazo croire na loto monaye. Et puis bazo ndima na rambo azo oya lobaka. Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que l'école. Vous avez dit que vous avez dit que former les étudiants. Parce que vous avez étudié. Comme vous voyez, vous avez étudié Adonai. Donc ça signifie Philippiens chapitre 2. 9e, 11e verset, vous avez dans la Bible. Papa chic. Et puis ça passe. Tout le temps, apôtre comme qui nasuka. Et puis ça passe. Tout ça livre à Colossiens. Bible sur le Bélabisobo. Ah, message non pas ce soit libre dans l'ensemble. OK. Colossiens chapitre 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition pérue. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Bokeba. Colossiens chapitre 2 verset 8. Bible est mentionnée. Tokeba na bato ba komi koya kozwa biso lokwa nzeta minu nde bakilo baloba. Bo sakala nango na kombo Yesu. Le lo ebisi biso la foi chrétienne. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Papa Chic Mukadi. Lobi na tongo yo lobi te, kabale za mabete. Nous sommes des juifs. Kabbalah c'est la partie des connaissances où la Bible est lobité. Ce qu'on ni ne lobian. Ni ne lobi marambong. Bon, ils ont la Bible qui bon Bible boson wa na livre ni. Est-ce que yebi ki Alexandre Mose a dit na bala batata na biso ya liloba. Ka la tang papa ba sambela ki. Ba ça là ko boni. Comme voyez ce. Il y a des choses seulement par les noms puissants de Jésus-Christ. Donc il va renier ce que Alexandre Mose a dit na bala ça qui que bango basaki na kati ya perdition basaki na kati erreur, c'est ça. Donc dit na bala papa nkilani ne bazaki wana bango pena babungaki génération le loto papa na babungaka génération le loto to mambabo
c'est parce que nous sommes renversés. Ma valeur spirituelle est soutien. Bango ne bazawana bango tu bat basangani wana mutu moko azaki na nguya koleka muzeli na batanga azaki na bomo. Nani? C'est que Alexandre Aidi na bala oyo asali na Nzambe na mbon mabela Congo o bango basali yango. Aidi na bala saka na kombo na ya Jésus-Christ de Nazareth. C'est que nous on vit aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Avec de grandes choses qui s'est fait par le nom de Jésus-Christ. Yo em sur na kombo Adonai de. Yo em sur que to sangana ba na mutu lora ndeko na biso masambukidi. Poto lobani. Toromina suka émission toko zongela yo to développement mingi. Mot de la fin, ba pas retenir ni na nyoso tolobia. Ba to ba retenir eloko moko na Colossiens chapitre 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Ba croyez ma philosophie na bango humaine que maloba oyo boyo kaka. Et ça ba enseignement musu boyebite. Oh Bible loba c'est la philosophie humaine. Et ça lukuta. C'est biblique. Bible mtelobiango. Bokeba. Yoka. S'appuyant sur la tradition des hommes. Bato basangani ba créer la pensée divine, la pensée humaine. Ba yenango au nom de la parole de Dieu. Si faut te rejeter bandeko beng ba Paul tout comme ça. Pas si toi to solo marambo. Mais le on ça bandeko zali basa la prudent. Basa la fanatique à l'ilo banzambe à travers Jésus-Christ de Nazareth. Le seul unique qui nous a sauvés, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu créateur. Oya boy atiki akena makamunaye, makamanzambe makamalo la ba négocier en côté. Soit tu es, soit tu n'es pas. Alors bandeko balakisi ki basate. Kulutanga la kisi ki atiki christianisme. Alors bandeko balandaki na opes mo conseil ba tiki holandais ba okeli felo. Alors le bela évangéliste Roger Bak. Atiki christianisme. OK. Voilà. Ba tu balanda qui est pour Jésus-Christ. Balanda qui est atengami. Mais mutantiki komba Yesu. Mutakomi ko s'appuyer. Na bato ko s'appuyer te. Mais asa libre aussi. Déjà. Libre motolanti. Asa libre c'est parce que tout dépend de lui. Oui, on a raison. Mais yo comme Bible lo bana biso papa chic. Et puis ça nga passi hein. Et ça passe papa chic. Je pas ba mona passe na mboko yo. Azali un homme public. Il portait les casquettes d'un serviteur de l'Éternel. Il a la charge de responsabilité avec Viota Kendelo là. Tikabo. Nazo ebisa yo. Omone na sao. Na mukongo nanga na batu fona me na lola. O soki na sali mbeba keli felunga ils en la charge nanga. Alors na komi na droit ya nyoso te. Ya osa n'importe quoi te. 2 Jean chapitre 8. 2 Jean chapitre 1er verset 9. Natangi tina 11. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. N'a point Dieu. Motono so afandi na kati ya fondement te ya Kristo. Moto akomi ko régner Christ. Ana nzambe te. Bible mtelobi. N'a point Dieu. Bible. Papa. C'est lui qui demeure dans cette doctrine. A le Père et le Fils. Donc moto a battu le christianisme les autres battent la boue. Toi na tata pe ton amona. Na poussa na 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Batu na biso bandeko na biso église de noir bango basaka na doctrine na Jésus-Christ c'était. Bible bito yemba bango na ndako te. Et ne le doute pas salut, to pas bango mbotete. Beaucoup de gens bango mbotende. On se le dit car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Moto ya kopesa masambuki di mbote. C'est que okoto misana. Moto ko pesa ba chef coutumier mbote ba boya ka Yesu asanza ba paya. Okota misana bango bo. Kuluta yebi verset oyo ayebi yango. Apesi bango mbote ba fande sika morondeni. Apesi ba ta kabal juf mbote ndenge nini? Abenge marraine. Ah! Eko za pona kanyaka te. En tout cas na ko koma kuna te. Soki par exemple bon, na pesa exemple moi comme moto na Nzambe. Soki net évangéliste Roger Baka mokonzi autorité ya mboka nde ya benga ki ye. Neti yo nongo za boye ba bengi yo za chrétien. Yo ye okuti ba bengi pe bato ba bengi waka ba juif. Yo rosani. Ne na za boya mokonzi c'est mokonzi na boyi na zongi. Yo kana ebisa. La moto na moto. Nazo pe sa réponse. Omone na za. So ba benga lelo pona mba Kongo na okete. Mokonzi bengi yo. Papa, mokonzi mboko yo. Elinge lo bani. Abengi yo. Je suis dans l'obligation. Bon, ça écoute appel, écoute quand la retraite.
nakata rendez-vous anga na nzambe mpona kuta na respect te mpona bongo siko na kati natiki siko kozwa na nzambe na wana na tosi ne papa chic après avoir convivre nzambe ye moko alobaki avant tosanga tosanana oyo aza ya pene na oyo ozama wana ezaka na bible te ezaka na bible bo bible elobaki ke non baparent baza banzambe ase totosa bango kasi dabi te mokonzi awa aza lokwa tata oyo ya biso ozo bango lokola aza tata bono batata na biso okomozalize tata oui te c'est une autorité au faut te pesa respect na balimite na sikotanga abenganga lokwa tata na ya molimo pona molimo po ya tambola fo ngana orienté de fois devoir nga ba respect ko le ko nga fona piaye est-ce que bien ngote to komi na soke te zela na to ko katana bongote to sisit sikoyo soka benginga il faut nata la programme nanga par rapport ya service na zana ngona tata nanga papa soki ba benginga pona ko travailler osa loza na Congo te papa ba bengi yo yete papa chikina kosani te yokana yebisa yo par la révélation mon tout ça si 2028 pour vivre ma réalité le chrétien nous devons beaucoup prier pour le Congo mais c'est pas le temps de participer na ba faire ma kambozo le kanamboko si 2028 soko kotoko tabusoba nzambe na kata zate Congo ezobika na foi ya ba juste ndenge Abraham atunaki le père par la foi atunaki nzambe soki ya 5 juste na kata Sodome Gomorrhe bomaka kabino bomati ba juste congolais ne ba osala ke Congo za la Congo sinon les mal les accru ma beza makasi na kata mboko to komi na suka bazo mwana ntemi azo bandika na ye oya betaka na mbudi ya Congo batine na este akene ko beta bandika kuna ebenga na ba M23 ba benga biso ba chrétien to sangala te ba chef coutumier ba sebele ba ko kende ka côté ka bambaza ba misi volcan so pena ba so pena ba tena batanguya pena bango abi que non avec l'église des noirs avec biloko balobaka basimo ki mbango ke Congo ya mboka ya Yesu te ba sangana bango na bango possible ba saka pe na ministère ba ke ba bimisa volcan et tumba ba M23 ba bimisa ta ba nyoka na bazamba eza ba chef coutumier muso baluka ba léopard ba ko baluka ba ko ikuna beaucoup to récupérer Congo ba ya webse mo zamboka ke bito bobundi te biso to bundi alors bo considérer biso bo benga na christianisme bongo akobaluka léopard M23 quand minduka batwana il andaka batwana baluka banyoka voilà merci Botola Nzambe tokomi na soke émission lelo na banzi numéro de téléphone eza na ba parce que et ça passe bolimbisi et ça passe kotala mboka na ngai zo souffrir tant muso bat ba kansa ke na za na posa Congo te c'est mon pays à moi je peux na lobara na ko kabwa lobi na maana omi si Dieu me le permet na roza moi si mon sous la réalité que séparation par la mort na roba na rose ko se remarier mais ceux qui n'a peur de Congo na ko manani na za suna mboka ni na Congo musu na ozwa te na ka na Congo oyo parce que Congo oyo réalité na vérité na ngosaka christianisme sans le christianisme Congo ko tikala ko bika le bonheur te ba kende ko tanga livre de Deutéronome chapitre 22 chapitre 28 à partir du 28e verset tina 32e verset ba ko comprendre. Merci. Voilà, merci beaucoup à toi Chris pour la prise de vue. Maneko balandi boyoki ndenge monsieur Leki. Ngana sipela rapo tout en tout na mituna mutako yano. Matoni mingi na ba oyo bazaki li bakwa otala biso awa na chez biso télévision. Un grand merci Adrich Mosolo Elias, ba technicien na biso. Merci mingi na Orphelinat Vida oyo ko sponsoriser biso pe. Mais sponsor Yambo numéro 1 awa Yesu Christo tata Nzambe nda sponsoriser biso. Awa apesaka mosolo apesaka ya kolia apesaka santé apesaka succès apesaka nyonso toza nango yango topesaki kaka longonia tata Nzambe merci beaucoup okosaka ne toyokana nayo bandeko nyonso balinga soutenir Orphelinat Vida en tout cas bandeko tosonga bana bitike wana eza na volonté na bango te ba mi ponaki te ba koma ba orphelin to ba orpheline ya kozanga ezake iloko kolia eza susute même il a celle ko sala kasi c'est une peu que non balbal musabi mo sur la longité yo na mo $1 na yo na 10 francs na yo tinda yango po ete orphanalia nzamba kozanga te ko pambola yo merci mingi na mama mingi seti bayinga mo Nzambe na initiative ozo ya kosunga bana bitike merci mingi na mama Lidi Mukadi ma femme merci à mes enfants merci à tout le monde ba to mitema mabe na bosa na bino te mbote na bino boto na mitema mabe boto na kindoki ulinga muto évoluer te bino ba oyo bobaka na ba mbasu ba mpesi botiela ba poison
bino ba obotela ba poison mbote na bino na ninga bino mingi ngana lingaka nzamba sela bino wana mbote na bino mane bana ntokotani mukolo mususu sugi Yesu akozonga te. Bye bye. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusuté, nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo, ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba vient ba kenda partout, ba délivrance simbate, boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki, bino moko bo tala ba témoignage. Soir na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yo kota na YouTube na kota na Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension suicide bilonyo zanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na ye ko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc ba déclarer ki mwana comme handicapé à oloba te mais tant na ye ba ko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komoloba na ye ko témoigner moni na nzambe ya likamo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda to repose na zaka ba riche na raison moko ezaka na sens te lelo na komi mo sengo na zwi mokanda na zwi pe mosala donc on a témoigner moni na nzambe ya Ozana asali na bomo na nga tokanga na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse prophète TV na YouTube nazosela bino na moto spécial Sunga orphelin to soutenir orphelinat vida na kati ya orphelinat vida bolingo nde vandi ndenge okanisi baye bazotelengana nzambe apambola yo. Orphelinat vida nzambe atie liso na ye awa eloko nyonso oza nango yaka contacter orphelinat vida lisolo na yo okabola yango na banani orphelinat vida esika bazozwa bana oyo baza baorphelin et baza délaissé. Botana nzambe shalom bisika nso bizwa mibino awa nazali na orphelinat vida nayaki na bapashiko mpona kotala mpenza si réellement si makambo toyokaka ya mama Emily Seti Mainga existaka mais quand on est venu on a trouvé que c'est vrai surtout au Salabolam livre souvenir et fongwama même après la mort même après le retour à Christ il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe bien aimé total ONG vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso bosalaki lelo toyisi na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo baza propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka nzambe asengi parce que eza eloko nzambe asengi nga na yebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas ba provision était tout autour de moi. Nayango, soki olingi osunga benga biso. Na plus 1 64 75 33 43 10. Topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04.